Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Karamolai. France.com, site ya Congo Masola danger, Masola kitoko. Bonjour chers internautes, merci de la confiance que vous nous accordez encore une fois parce que vous êtes toujours là branchés en train de suivre votre site préféré Congo France. Congo France, c'est la qualité, l'excellence et la perfection. Aujourd'hui, je suis descendu à Matongé, na Balabala Oshwe. Je profite pour dire bonjour à mon boss, Josué Didi Pumba, et à notre manager Junior Boukson Boukassa et à notre cordon Franck Disuka Stemai. Nakiti Matongé pembeni place mo pao à sala flat nae place mo pao à sala business nae donc tolo bela le 13e apôtre et bima le 13 na 13h ba kinabni moment bana poto mona bilili surtout na kitina Matongé po ban ba public ba loba mo pa lobi album ne ya suka est-ce que ba kino ba ndimi yango est-ce que ba kino ba sepeli nango to ebité non le longa na kitina kata Matongé na Oshwe kaka pembeni musika te pour bakino balobela album a Kofi pe baloba ba posa na bango mo pa po nini album asuka hein bakino balobela ba pesa ba vie na bango par rapport à 13e apôtre toi na Oshwe. Je préfère dire aussi bonjour na ebi Fanny Mongene Hollanda est-ce que yo sepe na on hein mo pa penatiki est-ce que yo sepe na on hein mo thème bienvenue yanga ya yo yango donc to na ba tonton oyo ba vanzi. Bonjour. Bonjour maman. Papa Kombone. Cédric. Papa Cédric, tolo la 13e apôtre, taka mopao 20e album na yango, abi ya suka yango. Pona yo, o sepe nango to sepe nango te. Premièrement, no yimo kalba on nzamba kabakata defisaka. Je crois que Maëlo nzamba defisa non aussi sur exploitant te, non c'est ce que c'est là te. Il faut revoir non idée nae parce que surtout on a besoin nae. Comprendre banzimo a jaro ala nous. Ba Maëlo a chaka na banzimo mutako pesa ngwa pa e azatea des fois revoir nos idées le grand nzamba défisa qui akabela qui était asisona futa nyongo nzamba pesa ya ko pesa ka maile on n'est pas battu misuso bana besoin na à revoir nos idées na à revoir nos maramaloba qui dans binonan bolembi été kolemba to kolembe na ndenge nini balembara eloko ekomi de kopola ino na banzo polate ba idée ya malamu ezaka to mona ngo par rapport ba mambo asala donc à continuer dans abimsano album to kaka so yo qui derrière combien de nzembo na kati album abimisi donc j'ai au moins 4 chansons symposium na au moins 4 déjà 4 les titres me sont na habité siko tala ba nzembo yoyoki est-ce que kokana ba hein na ba o beta kana to bakisi sous stratégie belé na mayele belé bon son abi kokani album na album mais ala na ba particularité nango eza peu différent so na be kokani na banzembo mso kokani penza te parce que tozui diva tozui VIP tozui Kowet par rapport à banzembo na yoki ba Kowet ba diva ba VIP et les kiang mais eza quand même makasi pour banzembo to ezali à part petit na moko Fabregas. Je pense pas que un nzembo moko ebimi kolé ko telema ba nzembo eza na kati album malgré no kinyo sote. Au PC ba félicitations. Bon félicitations à mingi parce que kozala mutu lokola Kofi ko sa ba nzembo ebele lokola ye ko sa ba album ebele ko toujours ko zala na première position dans le monde de la musique na RDC ko zala parmi ba artistes amenés en Afrique ezali panango baté tozo mona ebele bazo meka mais bazo tiola. Donc félicitations nae mais à continuer ils attendent rotikate parce que soit tiki les un petit papa abandonné responsabilité donc responsabilité à musique à Congo to pesa ngo Kofi comme des munda balobaka ata patron à musique congolaise donc ça a démissionné entreprise de Coty Fight siko abimisi album a $50 pour les albums asuka to ndeni yo pona yo et a cher to a cher premièrement nous 4 CD déjà déjà belé et ça a plus de 32 chansons dans nous. Donc je crois qu'ils ont mérité prix par rapport aux artistes. Ils sont normal, mais j'aurais mieux préféré faire ça là. Attacher des mots comme pour la biso bao, tous en a biso tous en mingité, et les gens quand même moins bien. N'avez que Azolanda, moi il lobo quoi ça mon pao, hein? Moi il lobo moi 2 phrases moi il mon pao, aux années on a et là on a eu ça le vieux Rambo, et Zara que
artiste au bazar nae amekapeto e babango. Malgré on sait qu'honorable Azawana, la plus belle voix d'Afrique, mais à ça l'effort baomba, ba misusu bazawana, ba bébé nchor, to mekapeto e babango quoi. Que ko bomba bango voilà mes amis té, ce conseil monsieur ça que atika na ko ça ba album té. Pour nzamba défi ça qu'il faut se foutre en nyongo nzambe et ça la biso bien. Ouais, album ma vie c'est bon maintenant. Mais jusqu'à présent, je suis matin au Kangote. Mais il est impressionné à Sirafiche parce que vie à côté trop Kindoki. Kindoki parce que tout le monde a Kofi vient nous commencer système DF. Mais vie avec Kofi système 3F. Tu es battu sur Vialinga Lobani, ni sont expliqué bisoni ni par là, mais jusqu'à présent, tu es ma position VT. Mais l'album est allé bien au fur et à mesure aux attentes au Kango. Et ça c'est normal. Yo c'est pendenge album na lobby et ça suka. Album concernant Yasuka quant à moi voilà c'est non parce que via lobby les albums Yasuka te et ça concernant que atiki kokoma quoi. Kokoma kupesa bachan. Mais en fait on featuring na batumzu mais yaye moko boye atiki. Yo c'est non po yo mo e bien écriture na ninga komaka. Yo mo c'est non. Mais moi, je trop ramené mes athées. Comprendre, on avait. Il m'a dit que il y a papa chéri qui ndoki. Mais tout c'est un album est bien, mais vient de Kindoki de côté. Pour papa chéri qui ndoki. Tout le monde peut voir affiche 3F. Il y a des de Kindoki en Akati. C'est ça. Abandi musique, il est l'autre abandi musique là. Donc là, il y a le bic qui est allé album Masuka bon. Et puis, c'est belé, hein. Abimisi va chancer belé. Après, qu'on peut mêler, on y est sur un bandit de Penasuka. Ta conscience, oh, il y a un le bic à paiement. L'album est 13e apôtre. Alors, c'est bon, pour nous trouver ça normal. Si on a un album, bâti $50. Pour nous, bâti cher, il fallait acheter sous cher. Bon, et ça a un problème à prix dans le Canabiso. Moi, dans le Canabiso, bâti de Nyos, bâti dans le album ou en athée. Vous comprenez? Foyer que classe par classe sali. Hein? Batambongo basali, ya moyenne basali, ba misusu basali. Soka kolinga na bon, wane zali demande peut-être na ngai. Soka kolinga akoki ko sala pe loko moko ndenge wana mais na moi ba moyen moko boye, c'est o ezali ya bien pour na batu misusu baza peut-être na 3e niveau. Oh bah on somba album à $50 voilà. Mais yo c'est payé non album on yo gata moi 2 nzembo te. Bon moni mon port mon konzi ya ratarate. Ah franchement banda a ratarana été non mon place à ratate. Donc pour ngai mon port mon konzi bon na éviter sur plan intelligence sur plan financier na mona mutale qui était. Nandenga mabete. On a avis na aux endroits où le bagnon sont témoignés. Nandenga mabete quoi. Mon port au kano kaka. Voilà. Merci beaucoup papa Nangaï. To continuer donc bana ochelelo bana matongi ba baro bela fort. Est-ce que ba musu bazolo ba mo pa au $50? Est-ce que c'est un mbongo sombango $50? Hein akitsa moi ba prix. Est-ce que nous ba te que 4 CD na 4 coffrets. C'est ça le problème. Donc ba kino ba bon ngana moni album a saliango selon kaka ba extrait o ba l'accent au point betaki wana ezakito mingi mais donc la lobiki album na suka yango yo bon pana ngai na sepeli mi pona sepela musique ni makasi na pena zaka mwana oshwe na sala apika kawa mais le problème est nini asalela nzambe album kaka bona kombo embela kaka nzambe album kaka moko après atikape asenga pe baninga ne bolimisi bango nyonso na comprendre papa na razana na bada poto baza ningani place baza. Donc mon pao asala album ayembela nzambe. Ayembela nzambe asala album moko après asenga baninga na pe bolimbisi après soka otikatiki. Ah mais siko dondenga suki na album mo bomoni moyen te donc abongo na wona senga bongo na mutema. Non, ça lokola sengi ke atiki ko sa musique et ça à remercier Moussala à remercier Benzamé Ndenge à souci que ça la musique naie et puis à ça il peut maninga ba limisi surtout bazala il a pas problème un point très ce qu'on a gâté album na 13e apôtre oh na habité so yo ki on eza nze mo yembeli penzambe oh ba si mo mandala la et na lana on okapi na butu pe tango ba otuna ye na mtuna mususu
mais ezaka ninga yembeli nzambe mais asala nzambe ka libumu moko ndenge ba ninga basala ka wana conseil au pesi conseil na pesi mo pa yango wana sala pela nzambe na albumu ya suka et puis asenga ba ninga nyoso tubo limbisi soka osama makamone musu asali un point très siko papa avis na par rapport à prix à cédé baché $50 yo monyango cher tonde ata ana kunga to che $50 mais ba pirate c'est belé ba uteka ngo ba 1000 francs ba ni to pirate ba $50 wana ezalika kala ndenge ya tieka po eloko ne mata valeur mais soko tali bien eza pela bongo te mais ba suka ba pirate ka ko ngaka ba tanango na mabele. Merci papa langa voilà poto ala continue là obi normal. Bonjour papa. Bonjour. Comment on est? Olivier. Papa Olivier, 13e apôtre. Bino bana ocean, que jour abimisa kango bango ko loiro nyoso ninga naki. Avis no yani par rapport à la 13e apôtre, mo pa bi album na suka. Yo sepe non. Ouais, bon na sepe na album mais ko lobake nde lobaki asala tolanda ke na interview avant no album bimakeno yé album na suka yango moi je suis pas content de ça. Parce que so olandi bien ba génération ne ba madilu ba grand compositeur ba madilu ba génération ne mususu bazo beta pena musique ba madilu baza susute les seuls compositeurs ont bien pena c'est pesarana ba fina ba jeune garçon itika pena Kofi donc kolobakena tika dernier album na sala yango moi je suis pas content de ça. Ndenga zana na ebika Holanda yo ce conseil ko pesa yo. Bon, conseil en PSAE, à ce moment temps européen. Conseil en PSAE, à temps européen, à une année, à 2 ans, à 3 ans, mais côté capena, à tikanamte. Parce que carrière non, ils en ont moulay. Parce que oh non, bah plus âgé que yé, bah ça va album. Pourquoi y a tikangona à jouer à ça non? Dans ce temps, moi 4 mois, 3 ans européen, mais à tikandete. Mita musupo alinga fula bana o ba bima mikolo ba mise ba bima mikolo yango abita pe manena no abimisa siko génération ezoya. Te kotika kotika ngo ezana ngo pe gravité que pona kotika ezana ngo gravité parce que ba ningane musupe ba fula ba mise mususu asali asbel ne wana au fabrikas aza na Kofi Central ezaka ko fula ba jeune tala bazoya mais ye moko pe arozala on azo betane musique nazo composer ba chanson no kitoko ça dit absolument rien. Mais boyami album a 13e apôtre kitoko. Non, les albums à 13e apôtre, c'est l'album n'est surtout yambanga kitoko parce que Kofi Azara Kofi Tara son ambeli. Donc il sera bimisi, donc il faut pas l'andaraka. Merci papa langa. Si on n'est pas pris $50 pour na yo, ya cher to ya cher. Te $50 au moni na mboka, il faut tala to beta pe machine na mboka. Vous comprenez? Il faut beta pe machine na mboka, économie na biso talara na misala, biso to ba jeune. Misala bene na bakini de débrouiller rara heureusement l'armo boy atamo $5 au somme talbum mais le roi c'est $50 et ça non peut m'abêter mais moka la bisonde siko en plus $50 na té à favoriser de ce piraterie parce que mutu nyon sort dans la besoin à son CD à biso petit peuple de la besoin de son CD toyoka alors to se compter na mbongo tozo wana il faut to ko luka la pirate parce que wana nda favoriser des pirates kotalande donc prix hollandais a exagéré moi makas. Ok, merci beaucoup hein. C'est très gentil hein, votre cigala mou. Hey, piraterie, babi pirater. Babi $50 c'est trop cher. Donc bah profiter bah pirater bah CD. Donc mon pas raisonner bien à quitter un prix, ya bah CD né. Papa musu ba lobby album na suka OT. Ayembe la nzambe bane baneti na suka album. Asa la nzambe album. Hein, assez pays ça public. Hein, pe asenga pe ba ninga ba collègue na ye musala pardon. Nenge papa lobito qui est. Donc neza beza ba kino ba kinos ba lobela. Donc bana kin ba lobeli. Mino mo boyo ki to continuer ka na kata oshwe. Bana oshwe ba lobi lelo ba loba. Hein, ba sepelisa bana poto, ba sepelisa Faustin Kamba bare na kata Rotterdam ba mbote no yango na ebi ko moni oshwe. Hein, na ebi ko vana mingmina oshwe to continuer hein, to tambola kaka. Merci beaucoup hein, on était à Oshwe. Tout ça à Oshwe. Tu quittais à Oshwe parce mon pao, bien me sentir hein, 13e apôtre parce la belle à Kofi Central les Ali. Tu quittais à Oshwe pour kino la kino soit lobby par rapport à 13e apôtre, ndé mon pao lobby album né à Souka. Est-ce que kino va s'appeler là non?
et on to quitter na Oshwe ba kino ba lobe même sou ba pesi ba vie na ba msou ba bité siko non te tara yem ta komara fort aketi album siko et simba te misu ba bité abimisa album na yesuka mais ayembela nzambe pe asenga ba collègue na ye msusu bolimbisi wana avia mutu moyen to contredire ngo ezate misu pe ba pesi na mo pe conseil te mopa onde ezana ozayo moko komara boye kotika na nte ba kisa lisusu tarayo tokomi na suka. Je sais que ça vous a fait très plaisir parce que vous étiez de partout de nous suivre, de Londres, Belgique, France. Nabi que vous êtes fidèles au site Nabino Congo France. Vous avez na Katia Oshwe na Matonge. Nabi que ba na Matonge ba sepeli bisika bazali. Ne mo bo sentir kaka que toi na Katia Oshwe. Donc comme na suka, je remercie beaucoup nos sponsors qui soutiennent toujours Congo France parce qu'ils sont toujours là en train de nous soutenir. Diamunda Golding, Noël Okito Black dedans Keno Mukena. Yayo Ango. Na pesi mbote na ngami Christian Minzula, futur dirigeant. Qu'est-ce qui sombe un homme humble. Paulin Polecha, un parisien pas comme les autres. Bambote na ngo. Na pesi mbote na ngami Didi Kabwe, le grand designer na Kata Dallas. Je passe aussi le bonjour à Destino Lacostino na Lille. Garçon mon swag gentil. Jires Mabiala. Je te passe le bonjour parce que tu m'as suivi du début jusqu'à la fin parce que toi tu es toujours fidèle là en train de me suivre. À Congo France. Je passe aussi le bonjour à Fanny Bongene, ma bienvenue yanga maman vraie chérie, m'talekio na botaza. Tara yo reflet tara beauté. Hein? Au reflet tara beauté. Bobongu mi papa na kaïs ngumi mambote no yango yo. Le grand baron Mathéus. Le grand baron qui est en ce moment à Kinshasa. Faustin Kamba Barry na Rotterdam, Junior Bottas na Lyon, fils à son papa. Ouais, ça c'est mon manager. Hein. Paris, on donne jamais na zang sa mbote. Je dis aussi merci beaucoup à mon caméraman, à notre caméraman Mouna artiste Cédric, qui est toujours là derrière la caméra en train de prendre des bonnes images pareilles. Bana Oshwe, Bazaki a OCP la Tokitaki Awa. Hey, j'ai failli oublier. Je dis merci beaucoup et bonjour à maman Emiline Zemman à London. Maman, on t'a légué là, à London, on a zaté. Hein? Ba jaloux ba konda mikolo. Maman Emiline t'a aussi la za mikolo. Bon mon angote yango. Donc je vous remercie chers internautes parce que vous étiez là fidèles en train de me suivre. Tara Congo France Kinmikili d'accord. Je dis aussi merci à mon boss qui était là en train de me suivre, José Lili Pumba. Je sais qu'on va se revoir encore pour une autre tranche. Merci de votre fidélité et à la prochaine. Au revoir. Congo France. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. Congo.com site ya Congo masolo ya danger, masolo ya kitoko.